Nazaine sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission ezui na yango bandeko balandi ya émission ezui na pesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino petika ete kimi ya nzambe tata eyingela o mabota mabino toko fungola basango ya mokolo malelo na pasi pe ma ezali bon koleka la République démocratique du Congo kasi bino moko bozali pela ko molandela mai mazali koleka la kati ko la biso ezali ko pesa pasi pambate nyonso oyo tozali nango posa yango tende ezali ko moko kisama pona ni ezali ko moko kisama te ndele lelo tokoyeba na koloba yango pe to pesa la bobele ba piste ya solution lolenge to mesana na yango bande kolanga penza bo s'abonner massivement bipai biso bilo bozali bo s'abonner bo partager mes émissions bo liker bo tia ba commentaire ba suggestion pe ba j'aime poto bundala ba loki oyo etumbezali kaka ya ba vita la ka émission du début jusqu'à la fin soko tali yango kabela moninga mususu po ete bayike pe nanu ba découvrir biso te pe maye o tolobaka ezali ebele to kozwa pe bato mususu oyo bakoyoka yango pe bakozana na susi moteme ko tutisa mapo ete basunga na tina ete bayi kongomani babunda etumba ya bosolo to bunda penza na bayi baloki oyo bakoloka République démocratique du Congo bosa lokola mona mère de Brino na Autriche ya lembarate JKM number 1 na France ya lembarate au l'océan de la presse congolaise, il y a les Mbakate, Maman Célestine, Abunda Ketumba Tango Nyonso, Papa Michaela Takoto Mona Ete, Yanga Mokonzi na Angleterre, Azakabobe na Susi Mikolo Nyonso, Peya Nikota Mutunga Tango Nyonso Akolela, alors bien Sengel Kobunda Pone Kolo, équipé pour la télé des États-Unis d'Amérique, et Bato Baïke Bako Benga Kalatina Ete, Tobundi le Kolo Abiso Mana Nangana Kunya Dolangana, États-Unis d'Amérique, ma maman missionnaire Balembakate, na plus Trondé, na Mboka Nitababe, il faut que Yomoto, Pe Bakoko ya Lumumba, Pe Guillaume Ngangulao. Partout où tozali qui la médiateur otake tumbakale ko tobokela lokone femme pekato na akene pe mama chabienne mama sociale to bunda etumba ya République démocratique du Congo na bosolo bande ko langai ba vidéo tozali ko tchana tina yete to rappeler nanu maloba ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo pe bomona mai mazali ko sala na est République démocratique du Congo boni population ezali ko telema ezali ko boya makoma yike pe botala bino moko na likambo letali négociation ba peuple congolais balingi yango te pe nini ezali ko leka entre Bemba na Abeshole nini ezali koleka entre Bemba na bakambi catholique poete moi message muke ezali oyo bato batindeli Bemba to lingi penza toyeba makambo nini mazali bon komoleka po ya liboso to mekana ko lobala tina likambo litali Bemba tango makambo ekoyaki ya babandi ko boto la biso Goma ekwei pe babandi ko kende vers Kivu ndenge bozali komona bongo bazali ko sala pe destination na bango balobi bakoya bongo Kinshasa po ete batiki te bazali komotambo na lolengi ya politiko oyo bayi Kongo mali bayike bazali koyeba te bango bazali kotindeka bato na bango liboso pe bango moko baye na sima na banzi biloso bomoni modèle gouvernement na bango basali militaire o batelemisi bongo na ville na biso ya Goma pe bozali komona lolenge ni bazali kokende malembe pe bomoni ete Kagame lolenge kani oyo bakomi koyemba lokola roi bamendele basali Kagame roi na banze te tokosola mo mukepo ato analysaka to conscientisaka to mobilisaka to sensibilisaka pe to salaka éveil patriotique pe to longolaka peuple congolais la bolema pambate to lingi bolema te to lingi miso ezala gaba mama ya moto mojali moto mozima mite mama bonheur nzambe aleka na kopambola yo to sola mo moke bande kolangai biso na bino nyonso bolibo na Londres na mboka Big Daniel Ngenda océan de la presse congolaise na yanga mokonzi boyebi ete makambo azali kosala mabande ko bo partager ka émission bo s'abonner to bunda etumba biso na baloki oyo kasi to mela mwa maya pio na zongseli mwana mboka Félix Antoine Tshilombo vidéo na oyo mwa ndambo. Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Parce que démocrate je suis, démocrate je resterai. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. Bon, moni bilomoko,
pe boyoki maloba ya mwana mboka nini abandaki koloba na bakongomani nini alobaki na bandeko na ye mais sikoyo likambo yango est-ce que azali kosala yango na nanga est-ce que asali yango na mwana mboka nanga yakanyelaki bobele bakongolais mais lelo nanga pe ye wana tozali kozongisa yango na mabe te tozali komokundola yango mpo ete topesa ye makasi ya kobunda sika na nanga mpo ete bayi kongomani bali prêt mpona kodéfendre patrimoine na bango tala likambo lelo oyo ezali komokomela biso ezali likambo liteli négociation oyo babengi dialogue na banzi bomoni ete lolenge kani bazali kosala Kagame roi na Dar es Salaam bisika oyo bonga ebakele komokutana esengo ezali pamba te mwana mboka Félix Antoine Tshilombo yakendaki te pamba te est-ce que Félix alingaka telemela Kagame po ete Kagame te moto aorganize makambo wana ezali bongo EAC ezali bongo bato na bango ya sadeke nde bato bamobengisaki mpo na tina likambo litali dialogue pe na biloko wana na banzi ete toboyaki likambo komokota na ba EAC mpe sadeke wana pamba te eyali likambo litali bato balobaka lokota ya anglais biso tolobaka lokota ya anglais te mpo na nini mwana mboka Félix Antoine Tshilombo alingaki kokende kosangana bato na balobaka lokoto biso tolobaka te à part peut-être na koloba Burundi nde bango mpe balobaka mwa lokota yali français mpe bakagame bazali mwa me bali mingi mpe baanglophone sikoyo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo ayebaki ete Congo yali na danger pese ya Congo na biso balingi kobotola biso ezali bozwi na biso pese ya Congo uta kala bazali kolinga kosala mabe na est ya République démocratique du Congo bato baboyi likambo oyo akende kokontere mpe ya baanglophone andimaki yango mpona nini ya mitalaki nano baintérêt na ye mamonaki te bato bazali na bango lolenge nini bazali komisala amisalaki déjà faible ntango ye andimaki kosangala bato wana tolobi tomobengala bango balongwa na mboka na biso bamarshe esalami bakongole bakufi likolo ya kodeklare ke alongwa lokola ye amimonaki lokola ye ali moto la kanza akodefie na kanza akosala bokonzela ye par défi ya koya koniata ya mafingu ya kolinga kobomba bakongole tala lelo bisika nini tokomi ye moko nde amemi biso esika tokomi lelo mpona matoi mangongi mpona komatisa mapeka kolinga kosala lokoso ya kolinga kosala makambo oyo azalaki nango azalaki na posa te mboka ebongwala azalaki na posa te Allemagne d'Afrique ezala oyo baneme okomilobela azalaki na posa asala tournée ya komotambolaka barêve na ye oyo akanaka kokutanaka na basani ya ndembo kobetaka ndembo na bisika oyo azoyebake mboka ya na kokoso yazokele kolukaka bajoueur kokabaka misolo ya mboka na bisika batonga kodetournaka misolo ya mboka kosalaka baretro commission makambo maike bakambo kaka ya mbongo bango moko baza kodetourne yango na bato na ye pe eloko moko ya malonga ezali komonana te IGF akangi ti alembi na banzi bolandaki bamisusu balobi baza sous protection ya tata mokonzi mwa ekolo donc nzinga na ye nde ye koyiba kopie moyeba kokanga bango ezali te mpo bazali na parapluie na bango oyo ezali mwana mboka Félix Antoine Tshilombo tala lelo ndenge bazodestabilize mboka sika bandeko langa bolandi la bilili tango Kagame akoti bayi bato baso baprésent na batelemi ezali basinyo ya mabe ezali basinyo ya mabe sikoyo soki mwana mboka Félix Antoine Tshilombo azalaki ye balingai komotelema balingai baloba eza diplomatie to alingai komovanda alingai komopesa mbote to alingai komoboya nayebi te bandeko est-ce que video wana ekoki kozala soki mpe ezali te likambo te tokotia bavideo mosusu me ndeko moko ya UDPS ya parti ya papa Etienne Tshisekedi alobaki makambo longo na kabo ya tshela biso vidéo. D'abord, nazo féliciter le ministre de la Défense qui m'a dit vite l'esprit de l'UDPS na kati ya qui m'a dit vite. Aboyi côté le mapo bazo bango photo na ministre rwandais. Aboyi atelema. Mais madame, avec tout le respect,
ça c'est lui de pèse. Retiré. La famille est à la côté. Connaissance est à la côté. Ça c'est la politique. Politique, il y a la mort, il y a tout. Yo totinda ki yo au présenter chef de l'État, au présenter peuple congolais. Le corps le pesi kaka mambote. Ceux qui ont zonyao, ceux qui ont démissionné té. Biso bantoy de pes. Toko barré na porte. Okoko birote. Zela tolamuki. Bo bande ko saka na mbo. Retirer mbote. Bolo ba ki biso tolo bateme to bandi ko lo basiko. Nazo comprendre te. Et comme ini na mboko. Eh boy, lelo Félix a commis on dirait bande ko langai. Ezali ko sala passe. Bazali ko mo telemela. Bato babango bao bapesi Kagame mbote. Pourquoi bazali ko telemela bango? Parce que to ko pesa na Kagame mbote te bande ko langai. Baike babelanga mamo se ozali motea mabe, yo ozali ko lobali lobanzambe, ozali ko sala makamu susu ndeko na ngai. Nzambe apesa ibo kasi na Josué. Pour Josué, c'est la conquête d'Israël. Alors, bien, Josué Boma. Josué Boma na moto. Botenga livre à Josué Bobandengo na 8. Tibo kende. Na 8e chapitre. Après ça, Josué ba formule. Yakob Boma na moto. Yakob Boma na mipanga. Israël azali ko boma bikolo misusu. Est-ce que Nzambe wana zaki na bolingote? Pour après ça, Josué Kanza makasi Yakob boma bikolo nyoso zali ko telemela yango na nzela po akene na terre promise. Nzambe akomaki tina makasi koloba boma tribu ya Juda pour être les dévoués par interdit et que ko trahir bino po aya boma bino. N'est-ce pas Nzambe? Nzamba lobi Josué yo péché te. Kasi ezali ndeli bote ya Judas. Bakei ko lia dévoué par interdit ngana pekisa ki bango ndena nzela na bango boma bango banda na likoloti la se boko yebisa Nzambe wana yebaki te a exterminaki ndenge bolo bakalo ko téléphone se papa Denis a exterminaki race wana tribu ya Juda zalaki yete parce que azali le lion de la tribu de Juda ezalaki race na ye ezalaki bato na ye. Mais alobi ba bebi sabango ba boma bango pour être ba neutraliser ba lingi ba zangi sa force na maloba ya Nzambe siko bomonite nini ezali koleka entre Bemba na bato bozana boyo kanano moi audio abenga katum même soki abengi yo Bemba yo za 100% zairwa mama ya papa na yo ndi azandi kuna biso ngwaka koko na yo mais c'est pour les belge maman na yo za monzombo ya Congo Brazzaville yo za na sans zairwa na nzoto na yo oke no finga mbungu ofinga sole maman na yo za monzombo famille ya Numazarai na Congo Brazzaville yo Bemba yo za makila ba zairwa alo yokola yo luki okomi na zone rouge tokopwata makambo nyonso yo sana zamba oyo yo sana zamba tokopwata yango parce aussi oluki même ceux tous aba chrétiens catholiques étaient tous dans respect et tiawa kufi pona yo Bemba Kabila empoisonna et tiawa pona yo Bemba Mosengo lobi que les médiocres dégagent ba empoisonner di corona yo Bemba et Bemba parmi ba ministre yo so do yondo yebi ko loba yo Bemba ndo yebi ko loba lokola yo luki zala mobali oko supporter yango to yebi secret na yo to ko bimisa yango to bimisa yango obosa ko zala plainte na niveau ya gouvernement ya mboka obosa ni yango ara okanisa ke tiro mbwana ko zala éternel na pouvoir po yo bakanga te bako kanga yo et pa na biso balobi mosongu ba lenza nganyina to ko lobate mokolo ezali oyo ko mona oyo so azui message yo bandeko botanga mokanda ya sole oya komeli Bemba et catholique protestant kibangiste musulman bino mangomba to yebi bino kati ya mboka wana Bemba a craché likolo ya catholique a craché likolo ya bato nyonso bino ba chrétien catholique to sangana to bengana pouvoir oyo yo moto lobi ozam démocrate lo ba ke yo en tant que garant de la nation moto akopekisa makamwa zate e ba ministre nyonso ba vandi kimia Bemba akende na top Congo
akende kuluba oyo nyonso alobi. Voilà réponse na ye lobby les 5 oyo soli azongiseli ye yango na tinde bino mokili mobimba bolanda yango. Je dis et je vous remercie. Bande ko bolandi yango ezali bongo komo inda kasi na ngambo mosusu ya bato ya IDPS bakumisi Bemba Gombo balobi parmi ba ministre nyonso tango sango ekomaki kokweya Goma mwana mboka Bemba Gombo atelemi alobi il faut guerre. Boni ba ministre mosusu balobi te mwana mboka Bemba Gombo abandi komi lengele pona etumba alobi esengeli etumba esalama poto kontima mabele ya Bangkoko ekende te wana IDPS ya Papa Etienne Tshisekedi basepe na Bemba bakasi pour la courage na ye mais na ngambo mwana mboka Vital Kamerhe alobaki boy mokonzi ya parlement moto ya yamba lobi ata ko Bemba yo lobi mais yo za na pouvoir pensa te esengeli bobele mwana mboka Félix Antoine Tshilombo tata mokonzi les garants de la nation yende à se prononcer pour la koloba guerre. Yango boni bato bayike balobi to boy négociation. Bakene ke pa basango kabuya vidéo. Venez rapidement. Avancez rapidement. Toboy dialogue, to soutenir le président Fati à Kende. Pas de dialogue avec Nanga, pas de dialogue. Non, dialogue avec Nanga. Le Congo est pas le Congolais. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont décédés. Un criminel reste un criminel. Pas de dialogue avec Corneille. Pas de dialogue avec Corneille Nanga. Pas de dialogue avec Corneille Nanga. Congolais, nous pouvons accepter. Pas avec Corneille Nanga. Nanga a été tué. C'est un criminel. Pas de dialogue avec Corneille Nanga. Pas de dialogue avec un criminel. Non, Corneille Nanga. Les églises nous disons oui, mais pas avec Nanga, pas avec Nanga. Avec la Sainte, on est d'accord. Avec la Sainte, on est d'accord. Peuple ba ko boya négociation pour la nini. Tozali faible ndenge tozali sika. Tozali faible bandeko nanga. Assalamu alaikum mama Jawara ba mizima ngo bwala South Africa la mboka ya Gilo Mpinga. Bandeko nanga tozali faible. Une fois ton dimi, to s'incliner dans la négociation, boyeba ete to kozala obligé ya kopesa bango parce que bango baza un avantage. Bakangi bamboka, bazali komo tambola, bazali prêt, pe baza la décision ya quitter la capitale. Alors, une fois ton dimi na bango négociation, cela veut dire ton dimi ko pesa bango mabele, cela veut dire ton dimi balkanisation. Yango lo moni peuple alobi jamais toko ko négocier na bango te. Toko négocier na nanga la loba likambo kala. Toko négocier na Kabila, tozo négocier na babomi milliers de Congolais. Si ko tango toko négocier na bango, makile ba yiba Kongomani wana ezali wapi. On ne peut pas négocier avec Nanga, non plus avec Kabila, non plus avec les Rwandais, non plus avec les Occidentaux qui nous tuent, comme Mabiso, matin, midi, soir. Des peuples, boy, la Semko. Dans le lenga, ma bête, Tobunda. Nini ezali kozangi sa Félix pas prononcer bitumba. C'est quoi Félix a comme franc congolais? Moi, ma teso na réalité. Heureusement que ça yoki occupé bisengo yango. Parce que le cola est le moins de carbouche. Bango peut va comme moindre, comme kotalela ye.
sikoyo mboke kotambola na lolengi boy soki moko tata mokonzi mo ekola za na lolengi ACD tala ba population balakisi bolingo na bango bakena ko sa role bilenge kabo ya cha bilenge bebiso bazali prêt pour la kobunda bana wa biso bandimi kobunde tumba tata mokonzi bo ekolo kolala pongi te pesa nzela toali na bingambi armée na biso ekozala makasi ekobunda ntango ekomona population eza nsima na bango bodote bango biloko bikoki bopesa bango bibundeli bakobunde tumba bolongwa kopolitize bitumba parce que guerre eza na mboka bolongwa kopolitize bokombisa bango bayi politiko te bango baza politiko botika bango ba défendre nation na bango balobaki makila pone kolo balobaki tokowa pone kolo. Et puis nanga za koboma ba congolais pourquoi parce que makambula ezalaki yena Félix pour la nanga nzimi atangisa makila ya ba congolais parce que ba corps na etant Félix a pesa ka mabulu o tata na ya pesa ete mama na ete mabulu ba congolais ya liaki yango sika sika aya kobomela biso ba congolais po baza koboma Kagame komi ko intimider biloko la tsamwa na ya mobali ndenge ni aza ko préparer ye atali sibilo lolenge ni ache bana ne na bisika po bana wana bazali ko batela e bongo Congo na zo batela yango Congo boko lakisa nini po boche armée na bino ezala faible Congo bozo critiquer voire même les Congolais bino la bino bozo critiquer armée ezali faible yo tato boti bano solo baba no baza faible mais bato ba côté la bango ba boma bango yo ndo rendre bango faible pozo lesa bango te ozo doter bango le côté bo sundoli bango la bazamba ba bomi bango ba déclarer ba sali makambe belé. Il faut quand même soutenir FARDC. FARDC ezala boyete. Tout bunde la mboka, tout Congolais, partout yozali. Yani kota mutunga. Partout bilo bozali. Bo partager botala ke mission du début jusqu'à la fin bo zapper le côté. Beaucoup la kaikala to telema bino tout oboza l'associé mboka to telema ba musicien na biso kolobate ke la za politique likambo eza ko engager bino parce que musique la bino bo betela kango ba congolais ata bo ke betela mikile ba paya ba étranger ba kokota mais aka mingi ba congolais alors vous avez les droits na kacha ba concert na bino avant bo banda bo déclarer ka mot Bolobaka que notre pays est agressé par les Rwandais. Il faut peuple congolais la mukabo sensibiliser. Bozana ba fan ebele bo pesa mot d'ordre. Ba bunde tumba. Peuple a tellement la naïveté. Ce n'est plus l'état kolala. Tala likambu oyo azongi selio ministre de la justice. Bauti ko kanga bamba na kuluna o terroriser ka lemba mobimba oya zali l'équipe le mobimba
batambwisi balobi bakosambisa ye tozwaki bilili totalisi bino mais lelo toa surpris bato babandi kolela babimisi mwana na kabo ya tiela biso na c'est si calme. siko bino bookanga banani bookanga ba innocent komi couple la mbongo bokomi kokanga ba innocent le vrai bakolo na bootika ye siko la police ekangaki la police etiki est-ce que ba policier oyo ba osala musala bien soki ba moni peuple ba terroriser bango mais bakolo na so bakangi bango batiki bango siko bato nyoso balobaki pona ye balobi akotelaka bato landa ko atala moya bangaka te siko musala ni la police ezosala musani botika ko terroriser bala biso ndako boye biso bokangi bala ndako bakoya kopesa bilo mboko mais les vrais bakolo na bokanga bango te parce que bilo boza ko utiliser bango bokangi mutu boye biso toyebeke boko tinda ye bisika boko ko tinda ye ouais peine de mort tala kulu na ye wala mobomi ya bato wala bimi a terroriser kalemba mobimba et voilà musala la police yo sala est-ce que la police yebi pa musala azo batela pa peuple la biloko la bango population wana ekimisko ndako loko bango batiki ba police la biso mawa boyebi musala te pomboki ya malamu te yango sebngeli Martin Fayulu Madidi azonga na ngwende na pas discipliné ba policier ba valeur musala na bango bokangi véritable criminel bilo boki sonia la police ti jengu la police a sonia mibi c'est que ba futi bilo bela mbongo bo kaboli c'est quoi autant botali bilongi nyonso ya ba police bazakela boko longola ba wote botina ba ola boloko so ezakila tanga mobutu batili ba ola boloko c'est quoi baganga ki nini baloba ki nini bango moko ba miyo ki soni ba se contredita la police la biso musale social c'est quoi ezo kanga ka bana ndako po ba bi mama ko ya mwana ndako akopesa 50,000 mama ko ya ibi mwana ndako akopesa 100,000 mama ko ya ekomi cop c'est quoi mboka ya boye bisanga eloko ni ya malonge ko bima bato ba moni la biso te parce que nous sommes pas sérieux bayi ba kongomani to l'acheter et loko na yeko senga na bino to l'acheter mama bonheur to l'acheter mama je ne sais pas valeur pétrole nga to l'acheter boza tellement belé partout dans le monde ba congolais bo télé malokola mutu moko to se mobiliser tous on a besoin de moyens pour tout ça la face parce que tous on a besoin il y a guerre tous on a besoin il y a guerre tous on a besoin que tambola te ya ko seka te tango faut tous la zague ini il faut to bunda eza blatte moi mboka Félix to ntilo mboso moni adversaire na wa misali roi la minute okoyo kola la pongete déclare lokola mobali ou démissionner pesa peuple voix à quel kobunda okozana valeur le soir ko sakalate mais tangu yo zo boyo zo lala yebaki ba congolais ba ba nesuko boya yo pe na mitema la bango petangu bazo benga nanga kota bazo benga nanga la bienté parce que yo za ko andirsi motema la yeba sort na yo et pas bango bazo ko sekate c'est quoi ça na temps au réfléchir pe bato banzinga nzinga na ba faire réfléchir yo ozaka la bloko mibale ou déclarer guerre ou démissionner. Mais pour la négociation, à bas la négociation, la Congo, nous les Congolais, nous négocier té, na bateau oyo saki la baoba deal. Toko ça la faible té pour la balkaniser mboka la biso. Toko ça la ngote parce que na mutu na ondo memeli biso balkanisation, on ne peut pas accepter.
tu dois démissionner. Il y a des missions où on déclarait guerre contre le Rwanda parce que nous sommes prêts pour défendre notre patrimoine. Les restes, on est à l'Ibissoté. Parce que Nanga signé un contrat la Congo. Nanga, on signé un contrat la Congolais. Faire l'individualité, on a engagé la nation mobile. Nanga, on a mokoufi, quoi que tu vis. On a mokoufi, quoi que tu vis. Ne pense même pas que Bino Bogozoa Congo. Ne pense même pas Bino na bato la bloc que Bogo balkaniser mboka. C'est notre patrimoine Tokobundela Yango. Tokobundela Yango. Nous avons 450 ethnies na sous-ethnies. Tokobundela mboka la biso. On connaît la réalité. Et réalité voilà. Et si à franchir tout Congolais, bakola la pongité. Que vive la guerre en RDC. Biso toko battre, biso toko punda. Alors le qu'on enseigne à Congolais, bolongo la parti pris, bolongo la conflit la bino tribal, bolongo la conflit la bino, ya bino moko, biso nyonso, to se soutenir. Tant o ezali, maye le pe makanisi la biso to so mitinango seka moko poto e bololenge ni to punda. Alors Nzambe wana azana biso nyonso. Nzambe wana azana tout Congolais. La peur doit quitter nos esprits. Papa le frère de maman Clarisse au Canada, bilo tout au Canada, Nzambe le kala pambola bino. Maman de la Suisse, bilo tout à tête au bien à la tête. On a besoin de mbongo. Tous on a besoin de mbongo. Tous on a besoin de mbongo parce que biso il faut to bunda. To ko négocier dialogue kozala te, bo mata bo kita. Négociation kozala te pour place bilo bo ngabo négocier la bananga moto ko kanga bino. Milimo ba Congolais ko ozala te eza katanga. Qui est Nanga? Qui est Kagame? Ah, batu baza ko misala na force moko boy. Mutazo linga pa ba chema peka po ya dominer ya za roi ya monde. Non, au quitter la Congo. Au quitter la Congo. Congo ya Bangkoko. Congo ya Bakoko. Te ko simba te. Et ko simbe la bisata mokolo moko te. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que vive la guerre en RDC. Tokobundela mboka na biso parce que toi paix. Balkanisation ko salamate. Comme on a déjà compris que l'intérêt est mon mboka Félix Antoine Tshilombo balkanisation soya, alors pour repousser au démissionner. Parce que aux okokali société, aux faibles la minute. Pour loulou bango ba yelio et rendre aux faibles. Mais tikaton Kongola bunda. Na ba mikolo ko yaka okozalaka mokonzi papa. Soko sa ile campé malamu. Nzambe apambola to Congolais. Tous a besoin de la bionyos. Vous s'abonnez massivement à la chaîne Libération. Vous partagez mes émissions, vous likez, vous faites des commentaires, vous faites des j'aime. Vous faites l'émission du début jusqu'à la fin. Mon mère des brino. Vous allez poser la vidéo benga biso. Pour que vous allez poser un moyen pour tout bunda. Guerre ezali. Guerre ezali. Bazo boma ba Congolais. Vidéo ya suka ya bato este pour te toka kwa. Baende tunabapantia barambike baende. Excellences, Monsieur le gouverneur de province du Sud, la population de Miti, Kavumu, Katana, Kabamba, Bushumba et pourquoi pas dans toute la partie nord du territoire de Kabare est indignée. Indignée parce que depuis un temps, les carnages ne fait que s'accentuer dans cette partie de notre province. Voilà pourquoi, au regard des images et au regard même du carnage qui a eu lieu la nuit du 7, aujourd'hui 8 février 2025, où nous déplorons, bilan encore provisoire, 9 morts, 9 personnes tuées, et cela sans état-armement par certains éléments de nos forces armées. Parce qu'on n'a pas un ennemi dans la zone. Excellence, nous venons avec un seul message. Vous demandez en tant que représentant du chef de l'État de nous aider pour que ces militaires dégagent ces entités dans 48 heures.
dans 48 heures, nous ne voulons pas voir des militaires. Dans 48 heures, Excellence, nous ne voulons pas avoir des militaires dans ces entités de Cabaret Nord. C'est inconcevable que là où il y a l'ennemi qui approche, nos militaires puissent nous terroriser ainsi. Voilà pourquoi nous sollicitons que dans 48 ils puissent avoir dégagé pour qu'on puisse chercher les vrais militaires qui ont, n'est-ce pas, le sens de pouvoir nous défendre. Et cela, s'ils ne quittent pas dans 48 heures, la population elle-même va s'en prendre en charge et cela avec comme slogan pour tout militaire, mission, mission, mission. Pour tout militaire, mission, mission, mission. Plus question des militaires et surtout de l'unité Guépard, Amiti, Kavumu, Katana, Kabamba, Alima, Bouchoura, et partout dans les territoires de Cabaret jusqu'à nouvel ordre. Sinon, trop c'est trop, les cas contraires, mission, mission pour tout militaire, nous avons dit avec espoir que vous nous avez écoutés. Joyeux anniversaire na Papi Jay, joyeux anniversaire na ba oyo nyoso. Vraiment toi na passe ya kobongisa lisusu. Apo ipande. Ba condoléances na libota na ye, ba condoléances na presse. Ezali passe toza ko kufela kaka bato, mais Nzambe yeboko ayebi. Nzambe yeboko ayebi. Ya bino nyoso pe bozo fêter la tango oyo. Ba boa festa ba joyeux anniversaire ba pour menta ngola lo bondia botar de bonheur taire monsieur comme la bino. Maman d'Angola na mokita ene Florencia Matondo bido. Na kati ya Canada na pesi opele soso mbote Gino Manfou Serge Nzambe abatela yo. Merci na Kabouya l'homme puissant d'échange par l'équipe qui gagne. Merci na Papa Jay. Et joyeux anniversaire directeur recherche stratégique et pourquoi pas personnel ça comme on dit pareil biso babiso partout vous allez ba massa moi ba ma perette bobondela pona bobiso pe bosunga mboka la biso to sunga penza. Alors binotou na point noir pegi lo mboto Nancy Bofo, place Bozali, Bobundela, Ikolo Abino. La patrouille ou la mort, nous vaincrons, la peur doit quitter nos esprits. Ingeta, Ingeta, Ingeta.